magazine mais c'est toujours kopesa bino basango na lokota ya lingala tika ete tata nzambe oya kela likolo na se nzambe ya mvuluzi kimbangu nzambe ya mpungu tulendo a continuer toujours kobatela kabino. Tofongola mag FM ya pokwa lelo ko ebisana binote kuna na komina njili na are o babenga kadokolo kasi nzela wana ezali ya kobeba makasi kasi population mopanzi wana basengi kaka na bakonzi balukila bango solution bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Rabi Fuka. Tozali na commune ya Kimbanteke na quartier Maviokele précisément na arrêt Dokolo bondi melanga libulu oyo ezali konyokola population ebimaka mopanzi oyo kasi selo d'information toujours sur le terrain bayaka kosala ba étude po babanda kosala nzela oyo kasi depuis bakenda Aziza Kutu azonga papa gouverneur de la ville province de Kinshasa papa Daniel Bumba population ya Kimbanteke na Dokolo balobi otalela bango nanu problème ya nzela oyo po libulu oyo vraiment ezoni okola bakongo mani nyonso pe ba chauffeur oyo basalaka mopanzi oyo ndeti boye mopanzi mususu wana Ange Kutu eyaka po ebongisa nzela kasi degré ekufa nango population ya mopanzi wana tango bamonaki caméra ya Mag FM boyoka communication. Tozoke na deuxième année yango c'était avant les élections ezalaki mai moke baneko déborder juste na conteneur ya la police mai ezo déborder mai ezo déborder awa ezali ba poids lourd balekaka ba camion poids lourd yaka na ba fufu yaka ko accoster na mwenza Mobutu ba camion sima elekaka ba charge elekaka batu bazo leka circulation eza penza abondante par le fait que ba négliger ki mai eza ko bebisa makadam peut et comme siko libulu. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Message nazo lancé précisément na gouverneur na biso ya Yesika. Vraiment ça na ba initiative o ya Sika eza teke ba mema biso na ndenge bazako mema biso soki ba zéro nine. Mais ata la route oyo eza route oyo zo permettre population ya Kimbanteke balongwa cimetière kuna ti centre ville tala net na minute otoza na hôpital oyo eza 0 metre awa soki ke ambulance bien kaya malade zo senga évacuation et kende na centre ville et okende ndenge ni na état ya route aboy donc population aza abandonné à triste sort gouverneur na biso atale la situation ya route oyo ya Kimbanteke. Papa gouverneur de la ville province de Kinshasa, papa Bwakana nuli sous côté oyo po mopanzi oyo eza na ngote kibomango kasi eza na ville province de Kinshasa po degré bandeko ya mopanzi oyo bazali konyokwa mamakasi pardon makambu ya boyo ezali vraiment kitoko te yango biso awa na Mag FM tolobi kaka bozwa nanu solution po banvula nanu ebandi te makambu ya boyo na motema kitoko te. Likambo etali embouteillage awa na ville province de Kinshasa to ebite soki ezalaka koloka to pe ezalaka kaka nkoya ba chauffeur po yango nde ezali komatisa to ya transport boza ba detail nango na elema oyo. Kinshasa tambola na mokili omona makambu toyebi te likambo etali embouteillage awa na ville province de Kinshasa soki pe ekoma nango koloka to pe ezalaka kaka nkoya ba chauffeur ndeti boye awa na arrêt oyo babengaka de bonhomme lokola embouteillage ezalaki makasi esali ke ba receveur ba matisa mbala moko ba prix ya transport kobanda de bonhomme po okoma kaka centre ville transport est commis 300, donc cela veut dire 3000. À Kinshasa, banoko batala kakaboye, transport ya 500 et donc nzo kande transco kakande mutetikala na transport ya 500 awa na ville province de Kinshasa. Transco bandeko babanda ko matana kati ya madusu ya ba fenêtre ko kamwa kasi likambo ya boye. Ezali vraiment malamu te na miso ya bakonzi to pe na ba autorité oyo bazali kokumbela mboka na biso. Kinshasa toyebi te yango tobwaki kaka mbela na ministre ya transport otala nanu likambo oyo po soki kaka tozokende na modèle oyo mboka oyo tokolamuka boye Kinshasa elimwe. Kinshasa makambo ya boye kitoko te.
excès de vitesse mutuka oyo ke kosukisa course nango bongo likolo ya remorque kasi epesa ki passe pe maoko ka ete chauffeur akatana ki loboko bozo ba détail nango na elema oyo. Likambo ya pasi pe mawa awa tozali na ville province de Kinshasa précisément na arrêt oyo babengaka Shekina kabakata na accident esalamaki selon information tozwi sur place remorque oyo ebandaki nde kosala manœuvre kasi mutuka oyo ememi mabaya ezalaki na vitesse ya makasi asimba kaka frein boye embadima me frein eluki chauffeur mbala moko aye komibeta ye moko liboso ya remorque tala ndenge mutuka eniefuki kasi selon information tozwaki sur le terrain ndeko chauffeur oyo abandaki kokumba mutuka ya mabaya akatanaki loboko aza na hôpital yango tosengi kaka na ba chauffeur avant ya kobimisa mutuka na yo esengeli osalaka verification po oyeba nini ezosimba to nini ezosimba te makambo ya boye eza vraiment kitoko te toyebi te soki kutu mutuka oyo ekenda deja contrôle technique Kinshasa oyo vraiment likambo ya pasi likambo ya soni na miso ya bakonzi ya mboka ba chauffeur ete ya bino eyokani bana oyo bapara na bango batumbaka bango na élection ya 2018 tango président Fachi Beton aweki bongo kozwa bokonzi kasi bazali kotanga te bazali kosenga toujours lisungi epa ya bakonzi ya mboka bozo ba détail nango na elema oyo. Libota oyo bozali komona bazali na mawa esengo ezalaka te pote babungisa mwana na bango ya mwasi ya mukolo oyo azalaki na libala na quartier Ndanu liwa ekomela ye après avoir kosepela na alternance démocratique oyo mbala liboso et proclama président Félix Antoine Tshisekedi comme élu ya élection ya 2018 esengo na ye elukela ye liwa bato ya mitema likundu batia moto na ndako na ye azika elongo na mobali na ye bango couple wana batika baorphelin mibale oyo kino lelo basali 3 ans bazokotanga te po batikala na koko na bango bino moko bolanda histoire makoki ezali te koko akoli aebita kosuka wapi na bana oyo po amona kutu ata baobsèque ya mwana na ye te. Nazali na message ya bitike mibale oyo naza konyokama na bango nazokoka lisusu te na age oyo bana oyo bazotanga te mama na bango akufa liwa ya pasi ti nazoloba na okoka te tellement pasi eleki ya liwa ya mama ya bango ezalaki na kanisi le 19 janvier tango bapubliaki Fachi azwi bokonzi lokola baluba nyonso basepelaki ye pe alaki parmi baluba oyo basepelaki mwana muke na age ya 23 ans na kanisi na age wana atiki bana mibale atikelinga bana mibale oyo akufa eka ndenge bazalaki kosepela ke Fachi abimi bokonzi bango baluba bazwi bokonzi tango akoti na ndako alala azalaki na Ndanu batumba ye na kati ya ndako le jour oyo akufaki na kanisi information nazwaki na 3 heures na 5 heures bamemaki ebembe na 10e rue tango bamemi ebembe na 10e rue batu bamemaki ye na mama ye mo ezalaki di progrès tolandeli pe ezalaki ka ndenge wana totali pe corps yaki na mama ye mo bayebisi biso babibo bakokunda tel jour biso pe na bana tozalaki kobongama po toluka tokende tomona ebembe baye koyebisa biso na tongo nango lere tolingi tokende babio bokende te basi bakunda ye déjà 2e jour yango bakunda nde nini mwana muke boya kufi atiki bana mike siko ngai koko na bango na mema bakoko na nga tomona te bembe tomone bembe te yango oyo nazo senga na mokolo mboka
mwana ya moke oyo akufi atikelinga bana mibale akufi mpona bolingo nanu ya ye moko papa bana bambashalanka yabu mukalengo wa jitunga tuja interese kujuwewa utombulusha koku ni bana aba bolu mama wabu mufila jitunga mama wabu mufila jisanga jaji ajuwewa musomba munkwasa bena luku na kimba sankato bobu kulokosha papa wabu ni mama wabu mbashala mujibwemu mwaba wakusomba kowe na koko tangila nzubu jiba somba hanyima kakwabu mwina bajiba muyata bana bakabatu balonga kalasa to mama Denise tutangidila ko uchilumbwechi mama Marthe tutangidila ko uchilumbwechi cha bana babwalu mama wabu mufila jitunga tuje interese kujuwe wa papa Fachi mwana jitunga jeba bana aba ni basomba kwei ni balonga kalasa mushindukai papa wabu ni mama wabu mbabosha bwa jitunga mama oyo bozali komona azali kosenga na président de la république asunga ye po akoka kokolisa bakoko na ye mama na bango akufa likolo ya kosepela po te Fachi beton mukwa ntombolo azwi pouvoir batamite malikundu babomie balobi aza muluba yango azosepela likambo pasi ye Kongo tozala pe na bolingo Zela Kimbantseke poko matina cimetière etanango ezali ya kobeba makasi kasi population mopanzi wana basengi kaka na bakonzi balukela bango solution bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Rabifuka. Commune ya Kimbantseke eza commune oyo ekenda sango ebimisa pe ba député ebele kasi ko banda Sainte-Thérèse po okoma kaka na cimetière ya Kimbantseke degré nzela ebeba nango na yebite to benga ngo nini mupanzi mususu kuna ba mama bakomisa na bango nkutu wenze ya koteka bilamba tango bamonaki micro ya Mag FM bazangaki maloba te bakomunikaki boye nzela awa banda basundola nzela baye babwaki mabanga bakei elange bandi awa elange sili nzela esalamaka te biso mpe bamama tozwi nzela ngo tokomisa ngo wenze tokomoteka na biso na kati ya prince tokomisa ngo wenze bo biso tosala nini bayaka basalaka nzela wana donc tokenda inani donc 8 heures oyo nzela baosala te toyokaka baosala nzela baosala te nayebi te siko ndembula eluke banda boye population ezobima basuka wapi na ngai nasengi vraiment basunga biso ba petit peuple net bakopera toya mbongo toya transport biso moko eza te totamana na transport ba taxi ba mitoto otambola na ba charge na 3 heures na kopera mona staki na maboko tamiso ya mukongo na kopera tumanda ko biso kada pour 3 heures kapona wala transport. Papa gouverneur de la ville province de Kinshasa awa obandi musala papa bwaka pena nuliso kote oyo po degré population ya kote oyo bazali konyokwama toyebite soki bazalaka na province to na capitale po dossier ya nzela ya Kimbantseke oyo ezokende mabe makasi. Olingi okoma kololo pango na prima ngondo ya pamba epa présence ko mukanga oza mobimba bozo ba detail nango na elema oyo. Kofutela esele valeur na Kinshasa grâce ya président Siko Mukanga Makila ya Lumumba. Moto oyo atieli biso nyonso ba congolais mibange na ba concession Mukanga 1 na commune ya Selepe Mukanga 2 na commune ya Maluku. Noko na ba concession nyonso lopango ya 20/20 okozo yango na $1500 ya pamba. Kasi okofuta kaka avance ya $500 ya pamba. Le reste obandi kofuta ndambu pendant 12 mois mokoka. Na ba concession Mukanga 1 pe Mukanga 2. Ozali na ba avantage lokola ba dépôt ya mabaya, ba dépôt ya ba ciment, ba dépôt ya ba tôle pe ya ba barre de fer. Nyonso ezali sur place pour na ko faciliter construction na bino. Ba forage mibange na ba groupe électrogène pour na ko alimenter population ya ba quartier Mukanga. Avantage mususu ezali paysage ya kitoko oyo bozali komona neti kaka na Ottawa oxygène ezali ya koluka te. Pona yango chaque jeudi visite ezali organisée na quartier Mukanga 2 na commune ya Maluku. Pe chaque samedi visite ezali organisée
na quartier Mukanga 1 na commune ya Nsele. Et c'est président Ziko Mukanga apona kosilisa chômage na République démocratique du Congo a tieli bino opération comme patron azali kopesa ba moto ya deux pneus na $1,300 ya pamba avance ya $400. Ba moto ya 3 pneus na $4,800 avance ya $2,000 ya pamba pe ba bus ya VIP pour na transport na $28,000 ya pamba avance ezali kaka ya $8,000 ozwi bus na yo ya 0 km. Le reste bandi kofuta malembe ti okosilisa kobuka na te mona ya Kinshasa mona ya Congo ba adresse nyoso esi eyebana na commune ya Kalamu na quartier Kauka avenue Victoire numéro 42 na deuxième niveau ya galerie Efra oza mobimba na commune ya Masina na quartier 3 arrêt PMU soki okomi wana mbala moko zwi lopango na yo ya 20/20 na commune ya Njili avenue Kodia numéro 1 na quartier 8 en diagonale ya hôtel Lwemba pepo na bana ya Maluku quartier Monaco bokokuta ba bureau ya Ziko Mukanga pe na commune ya Kasavubu avenue Luozi sur Prince Kasavubu en face ya Carrefour des Jeunes yaka comme patron comme kolo lopango grâce ya président Ziko Mukanga makila ya Lumumba moto oyo azali kokokisa vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo noko mabukana aisi ya dayao. Na commune ya Matete na arrêt o babengaka de bonhomme kasi eta ya nzela wana ezali ya kobeba makasi population mopanzi wana babetaki kaka sete liboso ya kamera ya Gelore Muya. Kinshasa tambola na mokili omona makambo tozali na arrêt oyo babengaka de bonhomme yaya libulu oyo bozali komona boye ezalaki nango muke kasi tala lelo ekomi lisusu munene kasi bayimboka bapesa na bango place oyo kombo arrêt Kabasele po soki osakani kaka boye okokwea na kati ya mai. Kinshasa na slogan oyo toza nango ya kin ezobonga na modèle ya boye vraiment botala bino moko ndeko oyo babeleli ye kaka Kabasele mbala moko moto na ye ekwei na maye wow mususu kutu na biloko ya kolia ekwei na kati ya mai ya salite kasi tango totiaki bango mikro po baloba bandeko baboyi na bango koloba po balobi esi balembi. Kinshasa vraiment yango biso awa na Mag FM tobwaki kaka mbela na gouverneur de la ville province de Kinshasa boluka nanu solution po libulu oyo ezali konyoko la population makasi makambu ya boye eza vraiment kitoko te komona arrêt de bonhomme echanza kombo ekoma nango arrêt Kabasele kwea na mai. Kinshasa toyebi te soki nzambe ye moko akita po aya kobongisa nzela yango. Makambo ya boye kitoko te. Population ya commune Nsele kuna na quartier Kampeme bazali kolela kaka likambo etali pasi ya courant pe epesi insécurité katikati ya mopanzi wana yango basengi kaka na bakonzi ya mboka balukila bango solution bozo ba detail nango na elema oyo. Problème ya mai na courant awa na ville province de Kinshasa ekoma nango momesano tozali na commune ya Nsele na Kampeme kote oyo likambo etali courant kiadiki beni mai kutu koloba te awa bamelaka na bango mai ya forage mai yango pe selo ba information tozwi sur le terrain ezalaka nango kutu mungwa courant kutu ekoma nango mari de nuit soki eye 23h to 0h okomona nango 5h ekei population ya kote oyo bazali konyokwa makasi pona tina likambo etali courant na mai tango bamonaki micro ya Mag FM kokita kuna na quartier na bango boyo kandenge balobaki mai courant vraiment c'est très difficile courant eyaka mwa muke na moi mais na butu
c'est très difficile. On a bakati courant na butu, or butu c'est insécurité. Tu as beaucoup plus courant na butu. Na moi écoute ce bakata, mais na butu courant zangate. Et puis tu as besoin de maï. Bata ba maison oh bambisi pour la bango makasi tout maman faux. Biloko e pole makasi to ko le bambisi ne a ebele na basoso. Courant bebisa biloko. Bakonzi ya régie des eaux pe bakonzi ya Sinel botala nanu likambo oyo na ngambo ya commune ya Ntele surtout na quartier Kapem. Bandeko bazali kobika ndeti kaka batu bavandaka na kata Kokombe nzoka nde bazalaka na bango kaka na ville province de Kinshasa. Yango biso awa na Mag FM tobwaki kaka mbela na bakambi ya régie des eaux na bakambi ya Sinel boluka nanu solution na lombango po na bandeko oyo bazwami na commune ya Ntele surtout na quartier Kapem. Yango tolobi dossier ya quartier Kapem nzambe tsa bango ka poso kite kiadi kibeni kitoko te. Totelema kaka wana na commune Ntele tobwaka beli sokobwaka na quartier Manenga kuna population mopanzi wana bazali kolela toujours na likambo etali pasi ya mai na pasi ya courant kasi basengi bakonzi balukela bango solution bozo ba detela ngo liboso ya kamera ya Rabi Fuka. Tozali na commune ya Ntele na quartier Manenga degré population ya côté oyo bazali kolela makasi na likambo etali mai na courant balobi bayebaka te soki bakonzi babwakisa bango to pe quartier na bango ekoma zone rouge po soki otali mai bazomela ekopesa yo pasi na mawa. Balobi eza na député moko kutu ayokela bango mawa asalela bango mwa encadrement pona kotokelaka mai mais eza toujours na état moko ya mabe. Kasi tango bamonaki kamera ya Mag FM kokita kuna na quartier na bango bazangaki maloba te balobaki boye kamba kurana ya mai tozwaka mai o ezo kule ya mai ya njili to mai ya mabulu mais ezali ke mai forage to pompe ezalaka kala mais ekufa biso awa to ana difficulté kaka ya mai na ya courant soki possibilité okozala kokotela biso ba pompi to lumière tozana molili vraiment na mbuka na biso boye toselaka mingi ba torche ba o bazala ba panneau ba kotia ba ampoule na bango na ndako papa toka likuta na bete likamba mai to ana difficulté moi source moko sotali source to mela mai oyokana mawa moi député moko anda ya ko député ko na matanti ayokela biso mo masala biso ka moi dali moya mukie mais mbula so beti na mai ouais baleka izo leka na mai ya banie na mai ya source to mela nyonso esangani en tout cas pas pourtant bête doit na posa coura to zap ateka ya crédit wana to zaka na posa coura pene kota na mboko bo so tali bien banda ku mefuta mabadi mi su coura koti to futa bokoma na combien likambo ya boye ezali kopesa pasi pe mawa bakonzi ya régie des eaux na bakonzi ya Sinel botala nanu likambo ya bandeko baza kote oyo po bazobika vraiment na pasi ndeti kaka bato bazalaka na bisika bikauki nzoka nde baza na bango kaka awa na ville province de Kinshasa. Yango biso awa na Mag FM tolobi kaka bobwaka pe nanu liso kote oyo po dossier ya mai na courant ya quartier Manenga ezokende mabe makasi makambo ya boye kitoko te. Tokende kosukisa Mag FM ya pokwa lelo kuna na quartier Kampem na commune Ntele population mopanzi wana basengi kaka na bakonzi ya mboka batongela bango prince na route o babengaka matata ponyo soki basali yango ekopesa sai na mitema ya bakongomani nyonso bavandaka mopanzi wana bozo badete nango liboso ya kamera ya Rabi Fuka. Zela oyo bozali komona babengaka ngo route matata ponyo ezwami na commune ya Ntele kasi soki tokomi na seri ya mvula bondimelanga boko bosa na route matata ponyo oyo boko benga ngo route ngidinga po degré ekomaka na pasi pe mawa population ya kote oyo degré bazali ko souffrir na likambo etali nzela oyo c'est l'obe information tozwi sur le terrain
route oyo ememaka bato ti na ngomba ya Mangengenge mpo na kosambela. Kasi soki otali route yango ndenge ekomaka eza pasi pe mawa. Population ya mopanzi oyo tango bamonaki kamera ya Mag FM bazangaki maloba te boyoka ndenge balobaki. Likambo eteli nzela tozovileka na bamoto. Moto banda awa ti nga naza likolo kuna nazoki possibilité ya kosomba na sete. Nasomba likolo me banda prince ti kuna moto eza 7000. Aller retour eza 14000. Donc nazo souffrir makasi. Papa toi na prince munene nde bona biso toi na mama na prince. Elo ni nezangi po basala biso nde basala na terre jaune. Elo ni nezangi po basala biso nde basala na BAT. Na kampe mamba zela nini. Ebela nzela oyo toko mafuta moto 1500 sayo mona ngo wapi mutu pake ndo tiko na ndako kura afuta moto 3000. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Papa Daniel Bumba, soki bolanse ata opération ya kosala prince mopanzi oyo ekosunga population oyo ebimaka kote oyo. Kasi bobo sanate route oyo kombo nango Matata Ponyo kasi ye moko kutu abeta yango kara oyo wapi na ndenge moko ya kosakana te. Kasi population basengi kaka bozwa nanu solution pona likambo ya route Matata Ponyo oyo po kalate awa bamvula elingi ezonga. Soki kaka mvula ezongi dekre population ya mopanzi oyo bakonyo kwa masusu ekozala vraiment kitoko te. Yango kaka biso na Mag FM tobeti kaka sete po toyebi deja slogan ya ne eza Kinshasa ezobonga. Bobongisa pe nanu route Matata Ponyo oyo eyokani. Tokomi na suka ya presentation ya Mag FM ya pokwa lelo topesa matondo mingi na equipe technique pe equipe rédactionnelle mobimba soki na bimaki kitoko na banda kuna bino bopesa matondo mingi na mwana mboka Rabi Fuka wazaki bongo sima ya kamera le métier noir mwana mobali oyo alia kambongo elala te tika topesa matondo mingi na balandi minene ya Mag FM tobosa na kabangote le prophète Gilenginda Power prophète de la famille Papa Gracia Mabela International, Papa Hamza Tawaba, Mama Sandra Futu Mungala, Mama Nenete, Mama Mirai Mapuata, Papa Caleb, Mama Paulina Kumonga, Mama Zenati Manzenza, Tika Topesa Bango, Matondo Mingi Bango Bazali Balandi Minene ya Mag FM, Mama Matondo Makulu, Mama Keren Mola Bango Bazali Balandi Minene ya Mag FM, Soki Nabwaki Ete, Ndako Nangai Kolala Nzala Yende Nani. Le patron de tous les patrons, le boss de tous les boss, c'est l'homme à la tête de la République démocratique du Congo. Je cite le nom. Maître Billy Malou à Cléophas, Bakiselaye Montoudi Bantu, Papa Nzambe, Papa Gou, Papa Social. Ngai Nabino Tokutani Mokolo ya Simasoki Kolo Esu Azongiti. Tika Kimia Mokonzi Zambe Tata Erumela O Mabota Nabi.